Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV. Réflexion avec R9 Fabrice, R9 Fabrice. Mobali Madeo, Balingaka, moi c'est Lolenga Ninyango, Nengosa Salanga Yeleki Makasi, Kaboulo TV, yo, Lumière Kaboulo, réflexion. Réflexion, double CD Fantomas, Mayo. Il est là, il a toujours. Barbito s'abonne, chaîne les amoko. Ça c'est dit, Maboko, t'as un s'abonner. Bon, mon yango, YouTube, aux Zawana, Moko Gaga. Réflexion, trop bandé là. Réflexion. Réflexion, lumière Kamboul, Yangwana, Balai qui est ça la biso bien. Tous en ciment pour. Et ça la G. Bongo. Toujours. Réflexion, Lumière Kambolo TV. Chaîne les amoko, vous s'abonner, vous avez décidé Lumière Kambolo TV. Bonjour, Nabiso Banso. Les Alingan de Konabino, Nabengami na Kombo ya Kambulu. Na salaka na émission na chaîne télé Oye Bengami Réflexion. Chaque samedi na 19h30, vous écoutez Biso Kuna. Bonjour. Réflexion. Dans groupe Réflexion. Tous ensemble, Biso tout, tous répondre, mais tout le monde commence à poser Biso. Ngai ndeko la bino Dada Sungu Blanche a direct ya kwanza sul na mboka ya Angola. Et na ko répondre bituna ya mama avec moi ça débat la ko certifié par semaine de combien de fois. Et amour eza ndenge bozo vivre en couple na partenaire na yo. Ndenge bozo vivre respect amour. Bokoki kosala ngo ko banda lundi atati vendredi ça dépend. Bokoki pe kosala ngo na semaine 3 fois ou 4 fois ça dépend. Ndenge bozo vivre amour en couple. Ndenge bozo na ndako. Mwasi nde moto apesaka mobali posa ya kolinga ye. Ba geste, comportement, respect. Ndenge ozo yambela ye. Ndenge nyonso pe kozala malamu. Soki moko akomi moko yo kangi kanda olingi rapproche te. Rapproche olingi te. Bino mibale moko na couple taka mwasi te to mobali. Oyo alingi rapproche te ekezala passe moko asiliki moko aza na kanda bokosala makambo ndeni. Bolingo fe ezala fo bolakisa na bolingo bino mibale. Comportement, ba geste, ba cadeau, kosolola ba je eloko wana epusaka. Bokosango pe na semaine ata 4 fois 5 fois. Bokosango pe chaque semaine. Eza selon ndenge bozo memela bolingo na bino. Et moi ça ko vanda te moi ça libala une semaine sans que bobala asimba ye. Moi ça libala eza mabe. Impolitesse qui misara mobali pembe na moi c'est impolitesse ba langage mabe. Et si ça sera bolingo en couple. Moi ça libala ko kanga kanda te. Ato kuti mobali mabe ko kanga kanda te ko silika te. Bo solola yango ndeza bolingo. Soki kaka ezaka bakanda moko atali kuna moko azokipe moninga te epesaka déjà falle la bolingo. Rapport sexuel eza mutu na kati ya libala. Moko mwasi fo soigner moto mobali. Soigner mémoire na ye ezala malamu. Après nyonso to komona ezala senga na couple la bino. Kanda te osilika te impolitesse te arrogante te na kati ya libala eza dignité. Wana ozokimisa mobali aza mosika na yo. Langage d'âge bato balobaki mobali aza bébé alingaka toujours babondela ye. Oui eza vrai na bolingo kobondela mobali na yo mobali mpa kobondela mwasi. En tout cas la libala na couple ya kati ya ndako mpo na nga ezalaka na jour te. Partenaire bozali ndako moko aza ennemi na yo te. Un seul camarade boko kozala na ye
malamu mwasi moto mobali na ye boya ndako moko sel camarade vie wana na bageste nyonso ezalaka malamu merci